permettre de la carte de Sika, na yo azali nzambe malamu, loba amen. Loba liso amen. Pepa kaisi. Wana longi na koloba amen, te azali ko pepa pona lokumu na Yesu Masiya. Yenene na kotala stati na nzembo tosiko yema ya suka. Mboka oyo ezali likolo na nzambe. Ezali na bamboka mosusu eza kosuka na se. Ezali na bamboka mosusu ezali kaka po na mokili. Ezali na biloko mosusu ezali reserve kaka na mabele nga na zoni ata oyo ngati na ndoko. Mais il y a des choses célestes. Eza na biloko nzambe akela, eza na pouvoir ya nzambe kaka. Na liyo pete miloro makasi. Pete ya sa likolo. Ezalaka likolo. Nzambe likolo. Maladi na yo ekosila awa. Me nzambe aza likolo. Pasi yo ekosuka awa. Me eza na motole. Eza na eloko eza likolo. Ekozela bao bakolonga. Nde wana babengi balongi na Yesu Masiya. Na ma circonstance ya boye. Tobosa na kotala sandu. Na ma circonstance ya boye. Tobosa na kotala foto ya mama de Lise. Esikombo kona koma likolitala na sa motema na ye. Bandeko. Na yebi kozwa maloba na nzambe na psaume de la vie. Psaume 39, tokotanga na Romango, tobali na verset 4, kino na verset 7. Nazalaki kozika na kati ya motema. Mitungisi ekomelaki ngai lokola moto. Ti na suka na yaki koloba kaka boye. Oh Yahweh, lakisa ngai suka ya bomoi na ngai. Pona yeba ete nazali moto ya koumela te. Na kosala lisusu mikolo boni. Opesi ngai bomoi mokuse penza. Bomoi na ngai ezali eloko ya pamba na miso na yo. Ata moto ya makasi azali mobele mopepe. Moto elekaka kaka lokola elili. Yonso oyo asalaka ezali kaka pamba. Agundaka biloko kasi ayebi te nani akotikala na yango. Nalingi nazongela versi ya suka. Moto alukaka kaka eloko alukaka kaka lokola elili. Nyonso oyo asalaka ezali kaka pamba. Alukaka biloko kasi ayebi te nani akotikala na yango. Amen. Kolo lakisa ngai suka ya bomoi na ngai. Tala réflexion na biso ya ntongo na lelo. Kolo lakisa ngai suka ya bomoi na ngai. Quel est le terme de ma vie? Lokola circonstance ya liwa, la mort est toujours attachée à nous. Liwa ezali tango nyonso ya kokangama na biso. Autrement dit, liwa elandaka biso isika nyonso. Kaka esika onga nazoloba, liwa eza ekoki kozala liboso to nakoki kozonga nsima. De part et d'autre, liwa ezali pene na ngai. Ezala ekale na ngai. Tosala yango te. Lelo liwa elongi mama l'église. Zamba la mokolo. Bye.
Komina ngonga oyo tolingi kokokisa oyo ezali mabongisi ya lingomba kanisela biso etambola na biso elongo na kombo na Kristo. Amen. Pwete tozali bapaya pe batamboli liboso na yo lokola batata na biso nyonso mikolo na biso na mokili ezali lokola molili moko te akoumela. Tata tala obongisi mikolo na ngai lokola monene na matandu tango na ngai na kobika ezali eloko liboso na yo te. Solo bato nyonso oyo bazali kotema likolo bazali pamba. Solo moto na moto akolika lokola elilingi bazali kosepela obele pamba. Moto ayanganisa nde ayebi ye oyo akozwa ete motuya ya mbula na biso ezali tuku sambo mpe soko mpo na makasi ikokoma na tuku mwambe. Andeko tozali korekonetre lelo ete tozali solo bapaya po ete Biblia azali kodefini mikolo na biso baoyo bakozanga 70 ans baoyo bakozala makasi bakokokisa 80 na yo isi mikolo boni me toyeba ete tozali kaka bapaya na yango tokosambela elongo tokumisi yo lisusu totondo mokonzi ya solo zali nzambe tika nzambe mabanza makosono moto kadesi kujokako lusidi babo toka Tondambulu zikona Tondambulu zikona Zeibongeye imbulu na kolima na biso na liseko na bakufi mpe na bomoi na seko tolingi kotika mama na biso mama Denise na epemelo na suka outaki na mabele okozonga lisusu na mabele obikisi na biso akosekisa yo na bakufi na mokolo ya liseko. Amen. amen. Tika ete toyoka maloba na Nzambe mpona lisekwa na bakufi okamona oyo te po ete ntango esili koya wana ekoyoka bango kati na malika mongongo na yebe bakobima bango basali malamu na liseko na bomoi baoyo basali mabe na lisekwa na kumela na ingomba na Yesu Masia esika nyonso ozali talisa ete ozali mondimi te mokolo ya suka okomona lisanga ya bandimi baye kati na yo nalingi tosukisa moma oyo na bakinidala kwete mama asili kolonga etumba oyo tobateli Nzambe wana mafuta makasi biloko makasi mama Denise alongi mama Denise asili sikurse na ye elongo na Masia akozwa motole oyo mokolo. Amen. Tolingi kosukisa kotalisa bandeko nyonso ete mama oyo tozali kolela mondimi lokola yo te biso lokola lingomba toyebi kopesa toyebi kotia elembo
na kotalisa bolingo na biso epai ya mama. Ezali na elamba moko esika na quartier bandaki kobondela mikolo ya jeudi. Elamba moko na kati na lingomba lokola elembo kotalisa ete mama tozalaki na elongo. Tika mama Denise akimia akufa pe apema na kimia na nkolo Yesu Masia. Amen. Amen. Ya solo libota oyo mama Denise atiki baoyo baleli baoyo bazali kokanisa lolenge bavandaki na mama na ko na ndeko ezali pasi ya solo. Yesu wana azali kokende alobi pa baye koyete na kotitela bino molimo mosantu oyo ezali kobikisa biso bato nde molimo mosantu yango ekosala ete bino mpe bozala balongi kati na mokili oyo. Nsima ya liwa ya moto makambo ezalaka ebele me ezala ebele elongo na Yesu Masiya. Ezala ya pasi elongo na Yesu Masiya. Yango tala lingomba ya sese tala bandimi ya sese ndenge batie bino na kati tolingi kobondela mpona bino po ete Nzambe akokisela bino apesa bino makasi ya koafronte nyonso ya moyini. Tobondeli Nzambe na biso. Ozengi koyiso katisanga to yande yetolanga Kaleni kuti sakao, kaleni kuti sakao, kaleni kuti sakao, mupungu munuka kunuki sana, kaleni kuti, kaleni kuti sakao, kaleni kuti sakao. Aleki kuti yawe oyo atikaka bana na ye te. Tala libota oyo na se ya kolela mawa ezingi bango kasi yawe otalisi biso ete atako mpasi yo otikaka biso te. Totiki libota oyo mobima epai na yo ete yo kamba yango ete yo zo yango lokola Israel omema yango kilo na suka. Tolingi ata mwana moke ata mokolo azala molongi kati na mitunda oyo ya bafamili ya mokili ya vie sociale. Nzambe kopermetre te nsima ya liwa ya mama bokamoni ekota kindoki ekota krize ekota kozanga misala ekota bokauki ekota kasi Nzambe na nzela ya mateya oyo tozali koyoka mikolo na mikolo epesa bango makasi. Tika batuna maladi kati na libota oyo babika na kombo na Yesu Masiya. Batuna misala batuna koluka bazwa Yesu oyo alobaki ete akozonga mokolo ya suka akanisela moko na bino na kombo na Yesu Masiya. Totandi maboko na biso tate toli na mazolo ika mkubwa kuyasituswa ika kifumu kya kukiza ika nzololwa kulavanga mavava ntotompe bonso masulu yangwetu walumbuka lumbu utuvana lumbuki utuyambudila mfuka zetu bonso betu mpe batebale batakulifuka ututwala ni mupuku muniko kansi ututana mupwayambi kali kifumu ikiaku yelendo yengembo mumvu nyamvu yamvu. Amen. Efumu Yesu kalende kontesa kalende kontesa
Namboka Boulungu. Le 14 octobre 1960. Abotami na papa Ndombe Nginjoni na mama Kiyenga Rebecca. Wande baboti ya mama Denise. Mama Denise azalaki na province oyo na Grabandundu, le province ya Kwilu, na district ya Boulungu, mboka na ye village natal kombo nango Misengi. Mama Denise abotamaki na famille ya 6 enfants. Abotamaki 6, 3 garçons na 3 filles. Bana basi nyonso bakufi yende mitayo clôturer niwa ya bana basi. Bana mibali bazalaki 3, mibale bakufa etikali kaka moko. Mama Denise azalaki pe marié. Abalanaki na papa Makunda. Papa Makunda asi akufa. Donc maman atikalaki veuve. Na tama bozalaki na libala na ye akotaki bana mibale kaka. Mwasi na moko ya mibali azawa te azali bana mboka, me moko ya mwasi aza bino soyeli. Bango mibale baza vivant. Na bana mibale aboti aza pena bana oyo atikalaki kwa encadré comme en tant que mwasi, baniese, baneve, bacousin to baza epele oye encadraki en tant que maman. Parce que azalaki maman malamu. Bana wana nyonso na baneve nde ya ye moko bapoti mama sali mosala. Donc bakoko nyonso dans l'ensemble ya famille baza 32 koko. Na 32 koko wana toyokozwa bakokololo na kati na bango baza 7. Donc, ma arrière-petit-fils, ma petit-fils 32, dans la moussala makasi. Ma arrière-petit-fils 7. Donc, on a une biographie de la maman Biyikila Denise. Nous avons l'église à Banda Bossambe, la passe à Zalaï Bemokouyizi, à Zalaï Mondimi, par preuve. Monique na liwa na ye pasteur penza wuti lelo yenga ayeka kapo a prier pour la maman na biso na ba maman bandimi ya lingomba place maman banga kosambela. Nous avons fait ce témoignage de temps en temps on est au salon même moi on est au salon aussi pour tant awa on a coupé pour qu'on ait encore combien après ça quand il s'est beaucoup avec ça quand il ozo kende donc tout au monde là mais place ozo kende ça lokola tabambali kwa keso batikani bakangi mais tabamkolo asomisa éloignement donc tala chapeau tikana nango. Deuxième des choses et là on va dire que c'est depuis moi amitié Luka na sport soko lizo za ele na finalo Luka obala mwasi oyo atana sanya malala na makolo ya oba parole ina. Azalaki moyebi, azalaki pervers. Dans la coupe naie, peut-être une place, mais peut-être dans les avatars. Il y a qui n'est pas à la micro-nyonso. Azo, il y a des tout ça à nous. Tant que le bon nagoya, tant que le bon nagoya. Nous commençons le bien. N'a pas de pour la terre, si la terre va la nagoyemba, et puis ça en va passer. Mais quand tu es, il y a ça, ça, il y a remplacer Sira et Gaya. Bon, maintenant, je vais vous
pesa. Atali kule mkota sina na korale. Akota ikala na kwao yani abaneko yemba, yepe ya abaneko yemba. Vanda, mama yuko za maladi. Tomaneko kende. Kwa mbule sawa leti mingi, bati na kende. Metamu na mbule yo, tamu bakabela kitisopo suka mbule nyonso babeza bandali. Kwa musika bakabela kapiso. Tamu yali biso binyambasa tani ya pièce. Tole mto kukomba liboso ba o nyonso babana bandapo. Bongo tamu tokomati bango komba o mtozali mwa makasi. Kiesi yaki, sukali, na biloko musiko babonaki. Nikola lokati sima na bona na zone katimba simina. Mama yakotala mutu na dino. Na ke yuko na abanoko bani bosona na sikini pesa toyoba pesa na komali toyoba kite. Na kenda mama ndeni na lobi mama. Njoto bezala ndeni na menazana nzala. Chimba sana muso aliaki. Osime amoto mwana tango yadi mama kuliko mimba ina korale mako. Mwako bakundake mwenda kasangulu batereke batereke. Yawo mwana kina kukupa yako kwa kitepo mimba ade exagete. Simo kwa kutosala nini pepo ya korale. Korale asoma kapula ngeti. Kona kupesa soliko nita kuti. Baveko basoma kamwenda mkizo batomisi lebe alata. Yawana lebe ne Maman depuis à l'hôpital, avec une seule sur ensemble. Quand on a monté un peu loin, ce que l'on m'a dit. En fait, je peux définir l'éducation en sens de solidarité aux mamans transmettre et papa à travers ce que nous observons à l'hôpital. Maman est soignée malade, même malade avant, je crois, ma maman. Mais, état, il y a maman qui est un peu critique. Il y a maman qui est un peu stable parce que le projet à tout moment, ça arrive très bien. Mais l'observation le plus important, où est poussé à témoigner, éducation à maman, je ne connais pas. Nous avons des garçons dans l'hôpital, nous avons des garçons et des garçons. Mais quand on va à l'hôpital, c'est ce que ça veut dire que soit un AVC, donc incapacité à mouvement. Et puis, dans l'hôpital, maman malade, je comprends ça, mais en même temps, assister nous avons qui sont des garçons. Et puis en même temps, maman naïe. Et c'est quelque chose de plus fort que j'ai observé à travers l'éducation à la solidarité. On connaît ce que ça signifie. Ishasa, mon papa, ni maman naïe, et puis dans l'hôpital à soutenir. Ça c'est un. Et deux, ils ont observé maman dans un moment le plus difficile dans la vie. Je crois beaucoup à elle dans son hôpital. Elle a toujours calme. Et puis elle n'a pas assez dérangeant, mais assez posé. Et si, après un moment le plus critique, j'ai observé ça, quand c'est toujours très calme, maman très posée, si ma belle après que ça vous avez souhaité je comprends ça et puis je soutiens la famille. Je sais que l'éducation est la chose le plus importante pour maman aussi de la banne et pour les autres. Et puis les autres, on peut voir ça même de loin, sans passer à la banne. Ça, je soutiens la famille, puis je soutiens l'église, je comprends. On a participé à cette merci, c'est gentil. On n'a pas dit moi c'est dans le Congo. Nous avons le Congo. Mais Congo, on a fungwa papitoko mais je me suis dit que quand il y a pas de barabara il y a pas de la mode de désolé tabi non me connais la bonne mission mais on ne peut pas aller pour la décider non ça la c'est cette maman elle a bien qui m'a
madame amekutala sebelisa mobali na yo ese biloko mboka na bango lelo yo mama wana akola kokoma misili ya koleka te fo bata bandongo mais c'est grâce à cette maman en tout cas ngai naza compte wana kuna en tout cas esalanga ko témoignage ngai yango wana etikala nango amen komana vle poste na moni kongo na bino ate babotulo nyonso na moni kongo na bino ate bana bamoma mpe na moni analyse te en tout cas tomi ndenge lekopana biso kozali bamboma toujours en avant tokomi na ntango ya jeune de fleur tokokotela boye soki babengi bino boleka kuna okotela kopona mwa discipline tokobanda na famille Makunda nde tokobanda nango na nsima tokoya na famille ya mama Denise famille Makunda boningengele deja kozala kuna après tokozala na famille ya mama Denise oyo kuna na famille ya mama Denise ozali belle famille ya Julie bongo kakola kofira mesure tokobana kobengaka merci beaucoup. Et comme la famille de Sarah, enfants sont dans un peu dans le monde. Parce que maman est Sangai. Famille Jimmy et moi, on tout connaît pas. C'est ma famille, Jimmy dans la famille qui fait. Famille Kifaya, famille Kifaya, c'est la famille Kifaya. Ça c'est la famille Kifaya. Après, pendant 1 minute, merci avec la famille Kifaya. Merci beaucoup. Après la famille Anisi, ça sera personnellement Maman Fifi. Maman Fifi, vous serez derrière la famille Anis. Apesi ngesika liboso na ye.
asekisinga naseke abakiselinga peti akoseka ye oya Yesu masi abinisinga nabini mabine zangalo yemo yawe asokolinga apesinga sika liboso na ye yawe esue aleluya masi abinisinga abini mabine zangalo yemoe asekisinga naseke abakisi apeti akoseka yawe ya botika ngana yemela Jésus kosomba ngo na montagne yango sikoma kobomba ngo ndenge nini mpona bilisa yango ekoma sujet ya louange na yo Yesu ozala ndenge okomisinga talatala mema naza nango euti pana yo
libanda na yo eza kufa, libanda na yo eza pasi, nakokoka te nkolo. Kozala mosika na yo te, bakokoka te. Nani yango abima libanda na yo pe aresisa na monite aza te Yesu. Baonyoso baswamaki na nyoka batalaki pota na bango te. Momobiku ezalaki se moko ya kotala nyoka motako we. Lolenge moko na likambo na ngai natala likambo na nga te o. Natalisi kuna Golgota epai lobi kweko uta Yesu we. Yaya kotali kamwango yaya kotela ngayo. Tango masangisila bango basosola motuya na yo. Babandaki feti na bango bataki yo pembeni ye. Tango kotali kamwango masanga kitoko euti wapi ye. Ezalaki maloba na bango basosola motuya na yo Yesu we. Oh yaya kotali kamwango yaya kotela ngayo. Natangi na makomi na yo ya yolo bananga boye. Soki nga nazotonga te motongi azotonga na pamba. Nabuyi kotonga nga moko yaya natonga na yo. Yaya zala liboso nga na ya moto asuka Yesu we. Oh Yesu makambango yaya kutila ngayo. Ans na kati subi bazangaki eloko te. Elamba na bango ebebate o bazangaki maite. Yaya mokili crise économique bato nyonso bazolela na dépendre na mokili te. Na dépendre kuna na lola Yesu we. Oh Yesu yaya kotali kamwango yaya kotila ngayo. Oh yaya kotali kamwango yaya kotila ngayo. Sani mokilangani na mérité pas passer à moitié dans mon côté. Finalement finalement encore la
Jésus, Jésus, biloko papa tikaki famille babotona elanga na pasi mama mbongo papa tikaki famille babotona mbongo papa tikaki famille babotona elanga na pasi mama lopango papa tikaki famille babotona elonga fazere kolala nanga moninga bela wenze pesaka mbele papa tikaki famille babotona elanga na pasi biloko papa tikaki famille babotona elanga na pasi mbongo papa tikaki famille babotolama elanga na pasi mama lopango papa tikaki famille babotola elanga fazebe kolala nanga moninga bela wenze amesaka mbele komaki mbeto na ngai kolala nanga moninga bela zando mesa donde komaki mbeto na ngai vinangamba vinango fanana sani mokilongo lili na mona pasi sani mokilongo lili na mérite pasi pasi ya mutilongo na kokate vinangamba vinango fanana vinangala kolela langolela 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 kolela yaya langolela 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 sani mokilongo nini na mona pasi sani mokilongo nini na mérite pasi pasi ya motilongo na kokate Jésus komona baninganga na baboti na bangongo baba parents baza te vilanga pasi baba parents baza te vilanga pasi Jésus 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 yanga papa kenda vilanga pasi baninga yanga papa kenda vilanga pasi papa kenda vinanga pasi yanga mama kenda vinanga pasi maninga mama kenda vinanga pasi maninga famille basundola biso vinanga pasi famille babwaka biso vinanga pasi mama vinanga vinanga fama nasani mokilanga nini na mona pasi nasani mokilanga nini na mérite pasi pasi ya motinanga nakokate vinangama vinango fama
pasi yango nasali mokili ngani na mérite pasi pasi ya motina mbana Jésus 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 bango yo baboko yo malamu me ye babwaka ye yo babwaka yo te pona
baboti bazate bébé baboti azate bébé Jésus 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 tala bano baboti bazate Alléluia basala nini bakufela baboti oyo ezoniokola yafanizwa mwana sambelaka mpo na baofele ntango ozolela loba na nzambe nasalani mpo nazala na baboti nazalani mpo baboti bakufa ntango ngasi nakomi responsable mpo bano babebe bazanga baboti misusu babwaki Pamba Mama Zatema Talako Salisa Nakome kiko yenga motambala ngopipa Nanga selanga Nakome kiko yenga motambala ngopipa Nanga selanga Finanga Sani mokilanga nini Sani mokilangani mérite passion Passion motilamba nakukate Finangamba Finango sona Jésus Nakomaki koyenga motambolanga pipa Kolelanga la pasi mbalinga Nakomaki koyenga motambolanga pipa Kolatalanga la pasi Bonalia Esengelanga la senga bonalia baba Bonalata Esengelanga na iba Bonalata boniba Finanga Ngana ekoki onza mazumuri mwa mama na biso biso nyonso tokobondela ke molimo ne kipema na kimia pe nzamba yamba ye misala na ye landa ye loba amen ngai yana yo responsable matériel petite sœur Nzambe ayamba yo na esengo biso mpe bandeko totialika kimia eza tokangi mutu ndoki te petite sœur. Merci. Vous comprendrez. On a émotion à on a évité ce qui ne comme tout ça dans maloba koloba. Nana dans maloba koloba. Tout ça va clic tout là. La maman. Ma bito dans ta wepi maman. Voilà, nzamba ya mashimo na yake ni kama na sengo. Iso peto tika lisimati kala bana makasi bana baluka batambola batika la pena kimia. Akombo na Yesu yo lingiga mingi yo kufela kinga o talisinga nzela yemba aleluya nalingi koroye sumasia aleluya na
Alléluia na Yesu nalingi kolo Yesu ya nanga. Alléluia na Yesu. Nzambe topesi yo merci. Toyebi lisusu kozongisa matondi epai na yo mpona oyo nyonso eleki kati na libota na biso ya solo. Olobaki ete touti na putulu tokozonga na putulu. Lelo ezali ngonga ya mama na biso Denise. Mikolo tielaki ye na se na moi ekoki. Lelo atiki biso aye na mboka na yo. Tosengi Nzambe oyamba molimo na ye. Yamba ye antake mwana na yo. Kotala mabunga na ete Nzambe na lola po ete okufaki de kulusu mpona masumu na biso. Limbisa yamba ye. Banjelu bai bala koyamba molimo na ye ekome epai na yo nkolo na ngai. Natiki libota na maboko na yo. Yo opamsaka mpisoli ya bana na yo. Yo obondelaka bango. Yo obatelaka bango butu moi. Bandeko nyonso bana ba obatikali kati na libota oyo ozala mokengeli na bango Nzambe na lola. Denise azaki mosali ya pamba. Opesaki kaka pouvoir ya kobimisa bana oyo me baza ya yete tala lelo preuve atiki bango na maboko na yo. Atela libota bandeko na basi pe mibali bazwa makasi no tedie pona koyeba lisusu kokoma kotikala kobokola ba obatikali. Yawe umela wete yo zali Nzambe. Topesi yoka merci. Merci papa na onyo seleki. Tika bolingo na Nzambe tata ngolo na nkolo Yesu Kristo isanga na molimo santo ebala ko umela na ye na kombo na Yesu. Amen. Amen. Jésus. Biloko papa tikaki famille babota elanga na pasi mbalo papa tikaki